sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Bakote à Paris, bazo s'ennuyer, mouvement ça pena trop te olia pena ya bien ça sous bakote à Paris te. Kolia za moko na kata Ivry, awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant et waka. Ni José ba bi moi ça pembe ti na mabolongo. Ni José, le bela bango li lo ba moko. Fini moko nzala mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse. Kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba. Donc goût ba bi chez maman et waka quoi, serre et waka na Ivry. Et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate. On a besoin kiridate donc lemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien, la Mélie bien, là chez Waka, chez Jeannette, nganda sans polémique. Soye olia bilo onyo samokili, o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Mama Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange. Mbote na bino balandi ya 3W Panta Sango ya Congo et bino image à Paris. Bana diaspora, bana RDC, lelo tokutani na bino lisusu na mboka Belgique. Toye na mboka Belgique, nga molobe na bino nga mopangisango na bino Diamata ye. Nakanisi boyebi pourquoi Diamata ye aye Belgique. Nakanisi boyebi sango ya mabe siko kwela biso na mboka na biso RDC. Oto siko bungisa mokonzi munene. Papa na biso ya motema, papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na yango balandi nyonso ya bana RDC partout sur la diaspora. Toye ko partager ma famille, toye ko partager ma biso nyonso bana Congo. Poto kufeli icône, to kufeli papa. Oya kabola kite, oya sangisa ki biso. Oya linga kite oyokana. Oya bundi na mosala ya politique. Oya zo ki tampo na yeta, zo ki tampo na peuple congolais. Ya mwana bandi nyonso 3W Panta Sango ya Congo. Bo échappé te, toye ko zwe bilili, makambu nyonso ndenge ko leka, na mokola lelo na kata Bruxelles. Na mawa na biso, oye toni na motema. Toye ko la papa Titi, na famille mobima, na ba parti politique, na ba président nyonso ba parti politique. Bana nyonso RDC, école nyonso RDC, o Mobutu aloba, papa moko, mama moko, école moko, mokonzi moko, mokonzi na biso yewa siko tika biso. Mais to lemba te bana RDC, to ko tika la kara na lit na biso na idéologie toujours Kabila dégage. Pona papa na biso, o asiko prendre biso mosala politique, o asiko binisa biso o lakisa biso droit na biso. Ya moto ko droit na biso. Après on a papa Titi, ba peuple nyonso congolais na kata RDC surtout bino kata RDC bolemba combattre. Wana bino elongo biso ala pena diaspora to lemba combattre. Ezanga wana ba bino toujours Diamata ye. Wana bilili na bino to lela elongo na papa na biso ko
nzambe bapesaki biso ye nzambe moto asili kozwa biso ye papa Titi ton âme repose en paix keye na kimia nzambe azala na yo nzambe azala libota na yo esili kotika nzambe azala libota ya bapolitisien nyonso ya RDC nzambe azala na bapeple nyonso ya RDC bolanda bilili bokozwa yango na kati ya panda sango ya Congo. Merci mingi bana RDC. Oui, merci bandeko nyonso bakolanda biso tozali na kati ya Bruxelles awa tozali na se ya Atomium toyaki mpona koya kotambola pamba te et toyaki korendre un vibrant hommage à un grand homme, un homme de l'histoire, un homme qui a fait parler de la République démocratique du Congo de par sa constance dans la lutte qu'il a menée depuis plus de 30 ans. Il nous a quittés depuis quelques jours ici à Bruxelles. Alors aujourd'hui, le dimanche 5 février, ezali mukolo oyo toye ko rendre dernier hommage. Il fallait tout cela par tous les moyens, tous à la lelo awa. Yango toza ko sengana bandeko oyo pe to kutana bango lelo que ezala occasion moko ya tole la papa na biso, tole la icône na biso. C'est lui bataza ko benga avec sympathie, avec affection. Ya Chichi, il nous a quittés. Ezali ba dernier jour na ye na bamboko ya Tiki. Boka oya Belgique. Aza pour quelque temps, les gens sont exposés corps na ye, et puis le temps, na mboka Congo ba bongisa ba makamunyo so po ba cheminer place à kende ko reposer pour l'éternité en paix. Donc on a pensé moko pieuse pour ce qu'il a fait. Nous sommes des humains, toyebi ke ngomade koki, nzamba bengisi ye, toko souhaiter kaka que molimo na pe na kimia, mais toza ko promettre que combat oyo ya laksaki biso po biso tozali atoko wangana te biso tozali combat oyo à partir aye mutakolo bateke oh non bandaki combat so nena. Nous avons commencé le combat par tobandi ba combat kala, c'est ça yango wana tokolanda lokolo oyo ya laksaki biso. Donc ceux qui mutaye ba kite ba ki combat yo yem tazaki lokola l'initiateur yango toko rendre dernier hommage toko souhaiter kaka que molimo na pe ma paix. Ma condoléance à la famille biologique d'abord, à tous les membres de l'UDPS et toujours le peuple congolais, parce qu'il représentait le peuple congolais comme étant le président élu. On a vu comment il avait été accueilli. Mais ça, merci beaucoup. Merci Mingi, tozu papa na biso, alo baliloba pona mukola lelo. Bana nyonso ya diaspora ya monde entier sera tout ezomeli bino papa liloba na o muke pona papa Titi oyo lelo toye kosangana po tokabla mawa elongo na famille na peuple nyonso ya RDC oyo basi kokuta bawoti ba monde entier, Allemagne, Suisse, Londres, Amérique, Canada, partout aux alliés awa olobini pour na mukola lelo. Oui, merci maman na biso pour la question, na opportunité surtout na grâce ya Nzambe oya pesi biso tukuta na lisusu awa diaspora mobimba de partout dans le monde. Vous allez lelo dimanche le 5 mars février excusez-moi on a pour pesa ba dernier hommage na biso ba diaspora na papa na biso le père de la démocratie moto ya pesi bina ye mobimba pour na défendre kaka droit ya peuple et ngai na kopesa ma condoléance parce que ngamo na épuisé en tant que combattant na comme on a les gens Sankara ici à Londres et na ye lelo awa na Bruxelles pour rendre personnellement hommage na papa Tshisekedi na Mulumba oyo apesaki biso ayekolaki biso kope kolonga makambo ya démocratie ezali ye. Alors azali n'importe qui te aza icône aza papa oyo alakisi biso nzela ya résistance korésister na oyo makasi oyo alakisaki korésister devant Mobutu na baintimidation
na ba arrestation arbitraire mais cédaki yango te yango biso lelo tomonaki que nous pouvons quand même résister parce qu'il y a quelqu'un qui a résisté papa Tshisekedi eloko na koloba na bato kaka que papa Tshisekedi akufi mais akufi te aza na biso parce que combat oyo ya démocratie ya koinstaurer état de droit na Congo biso bana bakoko toujours relève wana ye akei ata lokola Moïse mais atiki ba Josué na ba Caleb oyo biso toza lelo pour continuer ti peuple congolais retrouver d'unité na ye donc eloko na kosenga na peuple oyo baza na Kinshasa et dans le monde que papa Tshisekedi bakokunda ye na métropole te soki métropole soki non papa Tshisekedi faut basala mausolée pour un symbole, il y a un état de droit, symbole, il y a combat, il y a libération, il y a Congo, combat, il y a démocratie, il y a PESI, Vinaye. Donc, mausolée n'a parlé du peuple, à combattre, à salir combat pour le peuple congolais. Alors, on n'a pas qu'à dire, ou bien la bande à parler du peuple, il y a place où il y a la mausolée, il y a papa Tshisekedi, pour honorer le combat où il y a sali. Et suite à programme les amis maman merci dans la parole merci dans l'opportunité mais baye que monde entier peuple congolais tout ça na matanga oyo tozali biso tous les dimanches pour na honorer papa na merci mingi papa nanga merci balandi ya panza sango ya Congo na kansi bosi koyoka bandeko na biso ndenge basi ko ba grand combattant na kati ya mboka oyo ya Europe tolobi tokolemba liti te donc tozo continuer kaka pona bomoko ya mboka na biso RDC merci mi merci ma papa na ngai tozo continuer kaka ba interview na bandeko mususu merci bandeko balandi kala mingi te tozo kota na porte ya salle ndenge bozo mona oza plein ya craquer nyonso mpona ozongisa image ya papa na biso Etienne Tshisekedi mbote na bino balandi ya 3W panda sango ya Congo edino image bandeko na ngai ndenge bosili komona tokoti na kati ya salle esika biso nyonso tosangani na kati ya diaspora bana monde entier basili kokoma na place oyo mpona kozongisa dernier hommage ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba papa asali biso pasi papa na biso toleli yo monde meleli yo yango wana bokolanda ba interview na bino bolanda bilili bolanda ebande petit suka bo échappé te na micro na ngai nazozwa président ya cellule ya UDPS oyo a travaillé mingi na UDPS colonne na yango wana nazozula bino ye boyoka liloba oyo aza yango akoloba mpona balandi nyonso baosia kolanda biso na mokolo ya lelo. Bonjour président Jules Makofo. Bonjour basango panza sango ya Congo o basango ya Congo ha président Jules Makofo nasepeli mingi komona na kati ya sala lelo olobi nini na likama oyo esi kozwa biso tosi kopele papa na biso le 1er février 2017 na mboka ya Belgique na Bruxelles mona ngo oloba na peuple congolais oyo osi akolanda biso na 3W pendant sango ya Congo. Écoutez, papa Etienne Tshisekedi, le président Tshisekedi, il fut un grand homme politique congolais qui a fait ses preuves, qui a fait qu'on puisse parler de la démocratie, même s'il n'y a pas encore eu cette démocratie. Mais il a lutté pour que la démocratie soit installée dans notre pays. Il a consacré toute sa vie pour qu'il y ait cette émancipation et la démocratie dans Mboka Nabiso. Malheureusement, il y a eu avant. Mais pour nous rendre hommage, il fallait que tout ça le déplacement au Belgique. Il fallait que tout ça copie un bout de souka. Pour nous dire que biso to continuer combat wana. Biso to zali awa to zali fruit ya UDPS. Vous savez to sali mingi na kata ya parti wana. Même les autres le que non. Tant qu'il y a personne qui biso parole, il faut profiter de l'occasion oyo. Pour na bande ko sur la zone Kinshasa. Comme ça bango que le combat oyo ya bandaki. Il faut te continuer ngo. Ti to kozwa état de droit ndenge ya souhaitaki. To ko tika ngo ndenge wana te.
Voilà un peu le but, il y a déplacement à Biso Lelo. Tozali nano awa na kata salle. Merci d'abord na ndenge yo ndimaki okuta na biso pesa so interview yo. Mais tokosala de sorte que to pesa be ba interview mususu na bandeko mususu. Po ba le baki ba ko linga ba yo ka pe biso. C'est que nous pensons de cette mort. Président Jules Makofo. Souvenir moi malamu tika nango pona Papa Tshisekedi na ndenge okambaki UDPS ba ne ebele. Bon, j'ai beaucoup de souvenirs. Parce qu'à chaque fois qu'il nous disait, Alinga ka respect ba texte. Alors, tozaki mingi bari moko ezako faire pour éviter biso ba conflit. Il y a par exemple que nous voilà, on Alinga ka s'accaparer le pouvoir. Parce que comment ezalaki ko empêcher bato balingo s'accaparer le pouvoir. C'est ce que nous avons eu comme aussi souvenir. Yangwana a gardé une grande image, disons plutôt un grand souvenir de Panaye. Et je me rappelle, à chaque fois que, quand on est dans le Congo, quand on a que le Congo ne sera libéré que s'il y a de l'amour. Et le Congo paye un message on remarque qu'il n'y a pas de l'amour. Merci mingi président Jules Makofo na rozo susu na interview complet mobimba to mera soko loba makamunyo so na ndenge obanda UDPS na ndenge po za membre UDPS donc zo susu na micro ya Palais ya Congo. Merci. Merci beaucoup. L'incontournable, toute la ville en parle. Tozon la lelo, tozon la. Papa la biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. L'incontournable, toute la ville en parle. Mokongo Nzoko. B52. Mutu ya mobali quoi. Atiki biso lelo. Korna yango wana bachango wana. Maya miso ezotanga. Mais atiki biso idéologie moko. Libération à Congo. Tokolemba te. Tozon continuer toujours combat quoi. Tozon continuer. En tout cas merci mingi maman nangai. La sima caméra, la sepeli à toi quoi, diamant taillé. Moi c'est qui toi, moi ça pembe quoi, moi c'est Allemagne. Merci à trop. Na sepeli koye bisabino que lelo ezali mukolo malamu mukolo kitoko, pas seulement mukolo ya liwa, mais mukolo oy mutu azali ko kanisa son bien. Le bien c'est la mort. Pour to kende ko rendre compte rendu na ba œuvre na biso. Biso basali nzambe tozali ko fortifier batu ba milengela. Baye ba ke Etienne Tshisekedi donc a quelque se reposer sur ce bienfait. Donc la mort c'est un bien pour tout le monde. Pour ekosuki sa muntu pour rendre ba mona misala na ye nyonso asalaki na mukili. Épreuve ya liboso yango misala kitoko ekolanda yeti au-delà. Nzambe azala na batu nyonso. Bon,
toye kolela papa botala mosala asali vraiment eleki ebele ndenge mokili mumba kolela papa wa biso tu toye donc ezali souci makasi mais toza na choix te nzambe ye moko ayebi ndenge nini asali ete papa akende bon eza grave te totikali bana bitike mpe te tokoforce toujours pour makambo nyonso ezala bien na mboka en tout cas courage vraiment na famille ya ye moko biologique et puis na Congo mobimba merci. Bon naza mpona likama oloba mingi te lelo ezali mokolo toyekolela papa na biso Tshisekedi oyo azali papa azali yaya azali noko voilà quoi toloba nini mpona biso bana Congo ye akei mais la lutte continue totika maboko tokitisa maboko te mais to continue toujours kobattre oyo nakolobaka yango na mpona peuple congolais totelema to continue lutte oyo papa alakisaki biso voilà merci.
paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'ample médaille de votre souveraineté. Congo, don béni des aïeux au pays bien-aimé. Nous peuplerons consoler, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au consoler, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré des libertés, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours.
délégation ya bana Londres bauti Londres mpona na kosala papa ici. Le service de protocole est en train de filtrer les particuliers, c'est la presse qui est au centre. Ils vont dégager l'espace pour les laisser faire d'abord leur travail, s'il vous plaît. Ils en ont le droit. Mobimbe oti monde entier balandi na banda sango ya Congo bino moko bozomona tozali ebele ya ebele bandeko ya banda sango ya Congo tozokontinue kaka bainterview na biso tozopase mutu na mutu micro mpona koloba oyo malamu oyo papa Titi asala na pays na biso RDC na malamu na ye na pase micro pa ndeko ok ngai mukanya na noir naza awa na kati ya salle. En tout cas tout d'abord nazopesa merci na bakongolais nyonso tu baye awa, merci na bamambo nyonso ya IDPS, merci na batisekediste, merci na bato tu oyo baye na salle awa. Lelo ezali événement monene, salle eza ya kotonda débordement du jamais vu, na kosenga na bato nyonso tu oyo bazala bandako tozala na bino elongo. Papa atiki biso message munene ya tomizwa en charge nde héritage atikeli biso alobi lisusu bino bana Congo bino nyonso tu bozala lisanga mpona kobunda contre badictateur bantivaleur bozala toujours unis. Le Congo bientôt sera libéré. Kokufa na ye mpona nga namoni ke ase sacrifier mpona alibere Congo o baza komitunaka eske alibere Congo nga nayebi ke ndenge alali wana likolo wana alibere Congo ya ja libere na minute oyo yango nasengi na bino nyonso tu totelema tozala lisanga mpona Congo ezala libéré. En tout cas merci mingi. Oui, on connaît dans le même sens, c'est seulement pour confirmer au Moninga Nanga lobby, pour la batobele, parce qu'on tourne en gaï, papa Tshisekedi a tiré les binoni. Alors, nous avons le balabatou, quand on a mis balé, papa a tiré les bisous. Et là, on a dit bon Ezali, accord le 31 décembre 2016, il y a Saint-Sylvestre. Tout est dans cet accord-là. Ils sont de total mélango et compléter en la deuxième mot et prenez-vous en charge. Donc ceux qui se prendre en charge, appliquer accord voilà, Congo tout est allé libéré. Et alors il y a répondre à maman. Je répète que papa Étienne. Ils ont les accords de la Saint-Sylvestre dans le 31 décembre 2016. Et à Bakissi, prenez-vous en charge. Alors, pour que tous mis en charge, tous Sangala, tous ennemis Nabiso, merci. Il y a tout mis en charge. Tout pour l'état de droit, pour défendre le territoire. Souvenir à Madame Oro, papa, très bien d'accord que. À la moussi génération nyonso depuis indépendance tilelo à la moussi biso ke toye bako état de droit na biso to pona droits sociaux na biso et dans la bien et pona développement ya tout plan social pona démocratie pona évolution ya Congo. Azali emblème, azali histoire, azali nyonso pona biso. Donc azali esprit accueilli mais atikali biso kaka esprit ya mise en charge le but que tanga parce que moi toza vraiment grave na kati ya Congo ndenge eza wana Kinshasa partout tout Congo entier toza na problème ya ba intellectuel ya bana pour ba ke na ba classe biso ba toza libanda mboka toza ebele tanga toza ba formation za presque gratuit tokota na jury tokota na corps doctorat tokota
na métier nyonso to se professionnalisé nde yango ekozala avenir ya Congo biso baozola baressortissant tozali bombe anatomique mpona tofaire remonter moteur ya Congo po etango ya malamu yango naosengaka na banyonso ke tozala uni tozala na bolingo surtout tosima ya Chichi tosima Lumumba tosima Simon Kimbangu pour te défendre Congo avec cause sans cause to défendre Congo te cause là ya Chichi Lumumba na Simon Kimbangu merci hein. Merci Mingwala Zaki Jean Mouzé Sakata Brice. On est le maître de ceux qui savent. Etienne Tshisekedi Lumumba, le front tireur du social congolais, l'homme qui a refusé l'intérêt. Lui c'est le Saint-Simon congolais. Etienne Tshisekedi Lumumba, le maître de ceux qui savent. Moitié homme, moitié Dieu. Le Sphinx, Atikibiso, à luta continua, à luta certa. Tokotika bitumbate, soki ba corps à 5 ans et salemi, ne corps na ye ekende kisasa. Alors, et alors bakama likamona mabele, likamona nala, tokoki jamais kotika litoyo. Nous allons rallumer le feu qui s'est éteint, nous allons le rallumer. Alors, il faut congolais tout à tellement. C'est le temps où jamais tous allons prendre du socle, tous allons prendre du bouquet, tous allons unis pour sauver le Congo. Nous avons déjà le produit Apple, l'iPhone, Félix Tshisekedi Lumumba, pour la fiabilité, la crédibilité. Donc tout l'embatté, Apple produit Ezali Ingeta, merci beaucoup. Je salue tout le peuple congolais, tous allons bouquet, Ingeta. Voilà. biso awa toyawa tozala mawa munene tozala mawa ya totikali bana etike totamboli na 2011 mpona papa na biso tokanisaki ke tokozwa me nzambe azali na mawa mpo ye akei te atikali biso héritier na biso atikali nzambe asimbi ye te na bambula na ye nyonso wana asikali biso testament akei pamba te yango wana ta tozolela ye tozali tete wata chichi watu ashei sinyatire washaji wabena kongwe yamwe tokolemba te papa tokolemba te biso tokosala kaka tokokende kaka liboso papa esika okei papa Tshitsi kende osengele biso toyebi ke mpe Moïse amonaki mpasi na bana ya Israele akotaki te kasi atikaki Josue akotaki na bango papa kotika te soki balobelaka bato olobela biso papa biso totikali na mawa tozolela yo tozolela papa il fallait vendre ata na kiti papa mais otiki biso toza très fier mpo na yo papa na biso merci beaucoup nzambe apambola yo atia na place ya mala. Oui, les gens sont émus, il y a beaucoup de gens, le nombre est très grand que je ne pensais pas avoir les gens à ce point. Et cet homme qui est parti nous a laissé un grand héritage, le courage dans la vie, le courage, que le peuple congolais ne se laisse pas berner, que le peuple congolais ne se laisse pas faire. Le peuple congolais doit demeurer debout, partant dans le même sens de notre hymne national. Nous devons tous nous lever et agir ensemble. Qu'aucun peuple ne nous mette du barrage. J'espère que Dieu est avec nous. Prenons-nous en charge. Il a été dit. Soko tango yaki na ndimaki yango te na boyaki na kongo te kaka ndenge bakoselaka ye makambo babomaka ye batiaka ye na baserkei shoki wana gouverneur Bruno Bula naye kozwa ye nde oyebisinga mama Marthe ezali
mama Marthe ezali ya solo nde esika nabandi kolela so botali bokomona bilili nanga na kati ya elili na video oyo nazali kolela mpo na shok wana kasi tokozala na courage tokolemba te tokotika mpe bitumba oyo te ntina suka totikali na idéologie ya papa alingaki peuple na ye lelo mpe peuple na ye moto ezali kolela ye alors bitumba oyo biso tokotika yango te si biso mpe tokokenda totikali kaka na idéologie moko wana. Que le peuple congolais puisse un peu faire de sorte que l'honneur de Tshisekedi soit plutôt au plus haut niveau. Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que Tshisekedi nous a laissé, nous les Congolais? Écoutez, Tshisekedi, c'est une grande personne en fait. Ce que Tshisekedi nous a laissé, il nous a mis sur le chemin d'une république. Écoutez, il n'y a pas de république démocratique du Congo sans Tshisekedi, sans Etienne Tshisekedi. C'est un grand monsieur. Écoutez, si nous avons, nous tous ici présents, personne ne pourra ignorer ce que ce monsieur a fait. Ce monsieur, il a quand même si démontré à tout un chacun que la démocratie, je crois que nous tous, toute cette génération ici présente, nous savons ce que c'est la démocratie aussi, nous savons ce que c'est l'opinion contraire grâce à ce monsieur. Raison pour laquelle nous avons tenu à lui rendre honneur. En tout cas, voilà, personne dans l'histoire de la démocratie congolaise ne pourra ignorer ce grand monsieur et qui restera à jamais. Son nom restera jamais gravé sur nos mémoires. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir aussi qu'on se retrouve et qu'on trouve la population congolaise présente pour lui rendre honneur, un dernier hommage à ce grand messier qui restera, comme je l'ai dit, dans nos mémoires. Merci pour votre intervention. Mes chers compatriotes, nous voulions savoir ce que le leader Tshisekedi nous a laissé, nous les Congolais. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette occasion. Nous sommes venus, nous sommes les représentants de l'UDPS Paris. Donc pour nous, il représente pour nous les pères de la démocratie et puis l'idole de tous les peuples congolais. Ce que nous demandons à tous les peuples congolais, c'est d'être unis pour que, à jamais, l'idéologie que notre père de la démocratie nous a laissée, que ça ne soit jamais déçu. C'est dans ce sens que nous sommes partis de Paris, venir ici jusqu'à Bruxelles pour voir le corps de notre père avant qu'il parte pour Kinshasa. En tout cas, nous tous qui sommes venus ici, de partout, de toute l'Europe, de tout le monde entier, nous sommes tous unis et nous devrions être unis pour soutenir vraiment l'idée que notre père de la démocratie nous avait laissé. Moi, je suis M. Lokini Omanga Emmanuel. Je vous remercie, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est la même question que nous voulons passer notre sens, papa. On se présentait, on expliquait au peuple congolais. Et là, on dit papa, Etienne Tshisekedi a tiré les bisous comme qu'il est Yeba. Et pourquoi engouement la population a boyé? Parce qu'aucun leader africain n'a été pleuré le coup là-bas. Nous avons pleuré papa Tshisekedi. Merci beaucoup pour le micro. Je me présente, je m'appelle Émile Baron Lokine Kanga. Voilà, Tshisekedi, c'est notre monument en fait. C'est le père de la démocratie congolaise. Tshisekedi n'était pas n'importe qui. Raison pour laquelle vous voyez cet engouement. Je ne vois aucun homme politique qui a été pleuré comme Tshisekedi est pleuré aujourd'hui. Tshisekedi est décédé, oui, physiquement, mais idéologiquement, il est avec nous. Il nous a légué un héritage très riche. C'est lui, donc, de la lutte, une véritable lutte pour la démocratie, une véritable lutte pour l'installation d'un état de droit, une véritable lutte contre la dictature. Papa, toi tu es décédé, tu es mort physiquement, idéologiquement, tu es avec nous.
je suis là pour m'incliner devant donc ta mémoire. Nous sommes là et tu es vivant parmi nous. Voilà. Merci. Donc nous sommes venus ici au recueillement du départ de notre président Etienne Tshisekedi. Nous regrettons vivement son départ. Il nous a quittés à un moment crucial pendant les négociations pour reconquérir les droits de l'homme dans notre Mais nous savons quand même que le président, avant de nous quitter, il a toujours dit prenez-vous en charge. Et donc c'est ce message-là et c'est cet héritage-là que nous avons donc essayé de poursuivre à son honneur. Donc tout Congolais, toute Congolaise qui tient à ce que le président Tshisekedi nous a laissé comme héritage doit donc lutter pour la dignité, pour recouvrir la dignité de l'homme dans notre pays. Donc je ne peux pas vous dire plus que ça. Merci. Ingeta. Voilà, nous sommes venus pour dire hommage à notre papa, à notre père Tshisekedi. Donc leader, le vrai leader, Banda. Aujourd'hui nous venons pour le rendre hommage, pour lui dire encore merci pour tout ce qu'il a fait, merci pour tout ce qu'il nous a montré une bonne conduite. Donc pour continuer Karaboye, peuple congolais, a tika biso message ya paix, à le bito sangana to lingana to la bomoko. Donc na kosenga la peuple congolais to la bomoko pour na to koka kolongola ndoki aza na kati ya pouvoir ya Congo o aza ko nuire peuple congolais. Na kosenga vraiment la peuple congolais basa la éveiller botelema to la kolamuka jusqu'à la fin. Donc ndenge za wana peuple congolais botala kaka monde oyo ndenge ezali awa bato ndenge batondi awa. Donc totondi à l'issue pour la même idéologie. Donc je demanderai à tout le peuple congolais de s'élever encore fort, de s'élever encore plus pour combattre ce mec qui est au pouvoir, qui est au nom de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Ingeta. Ouais, mes condoléances à tous les politiciens, mes condoléances aux combattants de Kinshasa. Nous sommes très émus, nous sommes vraiment déséprouvés de notre papa. Lui c'est le cathédrale de la démocratie. Mais toutefois, l'esprit Tshisekedi est en nous quoi. La lutte continue, on va continuer la lutte jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on va chasser les Rwandais à Kigali. Ok, merci. Idéologie nazolela okufika sokufite papa okufite papa parce que sokota na kata mitema na biso okota olobi ete to miso en charge olobi ete le peuple d'abord olobi ete ozali toi na biso yo mishiki yo moto opesaki ta main à couper po ete oyebaki nini bosalaki mishiki opikaka osepeli nde papa Tshisekedi akufi oyo papa alobaka eza mpona intere na biso nyonso ezali mpona intere ya peuple congolais nyonso yango papa azobuta kasi osepeli mpona liwa na ye nzambe apambola yo mishiki nzambe apambola yo kenda liboso lakisa tata na yo kosa 84 ans. Bonjour, un peu partout dans le monde, je vous salue. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique de papa Etienne Tshisekedi, à sa famille politique et à tout le peuple congolais à travers Panza Sangoya Congo. Notre serviteur, Dr Philippe Kisoto de CongoYasika1.com. Papa Etienne Tshisekedi, si nous l'appelons papa, c'est pour dire tout simplement qu'il est le père de la démocratie congolaise. Voilà, merci.
Mbote na bino balandi nyonso ya Panza sango ya Congo ya idine image na kanisi bino moko bosi komona ndenge journée na biso eleki panda tongo bato baoti bipai na bipai baoti na bamboka na mamoka bana nyonso ya diaspora bana nyonso Afrique base déplacer basi ozwa baavion mpona kokoma na sali oyo na mokolo ya lelo bandeko na ngai mpona korendre dernier hommage ya Papa Tshisekedi. En tout cas, merci mingi na baorganisateur oyo basili koorganize pokwa lelo donc journal lelo donc Papa Tshisekedi ton âme repose en paix kende na kimia nzambe biso kobatela yo otikeli biso makasi ne idéologie te tokobanga mutu te bana nyonso ya Congo bana nyonso ya diaspora tozala bomoko tozala bolingo mpo tosimba bendela mboka na biso tokende na victoire tina suka tolonga bitumba oyo Papa Tshisekedi asili kotikela biso. Merci na balandi nyonso bosala kolanda baimage oyo bandana ebandeli malgré tout edune image asala ngai ensemble te nasali nyonso nga moko yango bomona baimage bien te mais na osenga bino merci nde bosi kolanda napesi bongo ma copine étoile de love étoile d'amour bambote na yo tozalaki mpe na Jean Munzenga à la carte Belgique. En tout cas plaisir à toi derrière les caméras ezali président na biso président Pembele event mutasi melinga caméra. Merci les léopards, merci la bana les léopards pas de la presse congolaise na kati ya Belgique. Merci na bino bana RDC, merci na nyonso obo sur Rolanda lelo baba merci mingi pi respect à Papa Tshisekedi. Mon Paris Space, y'a Patrick Marois Vengi. Mon Paris Space, y'a Marois Vengi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça, oyinda umela. Soki oyen agence ote, veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi. Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave. Agence à munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25. Et puis Patrick Marois Vengi. Balobi Global Express suka l'agence soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement o futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express Patrick Marois Vengi suka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela